Nicolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Ndeko balandi ya émission na biso mbote na biso toza awa na Njili précisément na quartier 13 na avenue Yanda wapi Moussal na Nzambe le pasteur de la foi et longo na église CFC bazo ériger immeuble obomoni eza bongo hôpital oyo bazo tonga awa hôpital na ba norme oya kilelo tolobaka na Lingala donc ezo sama na quartier 13 na Njili yango toyaki pona ko sala ndeko moko surprise aza bongo notable pe natif ya Njili yenani artiste et musicien Kumu Manda Chante ye wana bozomo nazo ya ko visiter a visiter hôpital oyo tokozwa ba propos na ye toyeba impression na ye ndenge nini na likanisi to initiative o Moussal na Nzambe le pasteur de la foi azui pe azeye ko sala na Njili bisika ya botama bisika banda muziki bisika Nzambe atombola ye bongo eko sepelisa biso toyoka Kumu Manda Chante wana bazoya bomoni mutu kezo kita bangwana bazo pusana bongo to kota to faire visiter bango esika pe toyoka ceux qui bakoloba nini elongo na David Putu neuf yang bikende bizonga tokoba reportage na biso. C'est là-bas. Tango satana belemi kutuka peko tulangaye kolo Yesu afanti na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangai akobondela ponangai pona longa tango nyonso atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakotalela seyo atapa nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyeba nzembo na elonga nakotambola se na yo kwete ozanzampe nakovanda nakombona yo yango ezali bomba melonanga nakoyeba nzembo na elonga nakotambola se na yo kwete ozanzampe
elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mtokoma na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo na koloba na bandeko. C'est ça félicitations. Quelle boule. Bon ben moi inauguration faisant la inauguration moko na ba konzango ba fubaka. Na ba gouverneur faut ba yeba ba bourgmestre nous ngani wana promoter ba gouverneur penana ba notable nyonso mo. Pour la coup de grâce moko ya mbala moko za penana. Beto. Nakosanjo la kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo. Soso il lati la mande au monde disco. Mutaka nde akomona blague ah danger. Mutaka ni danger déjà. De la foi. On va prendre un bateau jusqu'au bout. Il faut mettre à 120 ans. Bonjour mon frère. En tant que notable ya Njili, Tchango en général, en tant que natif ya Mabele Oyo, d'abord impressionné Zambengini, la surprise Oyo, monsieur Nzambe pasteur de la foi, à Saïbino Lolo. En tout cas, pasteur de la foi, pas Azali, n'a pas essayé de bonne année. Mais c'est le premier monaye pour la raison il y a bon année bandi sika, un monaye et puis bien en bon. Na mon ça quand même chantier toujours ça pour l'hôpital et l'église et on a surpris. Ah mais sika na tanga gina ba camarade, na tanga gina yanda awa. Et puis tu as des camarades qui bien venus à Sele, Loubé, Adolphe. Et lelo, en tout cas, on a surpris au monde que l'hôpital a monné il y a des normes. Et tout ça, on a quartier 13, vraiment pasteur, pas aux alliés, Nzamba Pambolayo. Parce que mon quartier 13, déjà, tout ça, l'hôpital a des normes. L'hôpital a modèle, je pense que Nzamba fait un pasteur pendant les 6 ans, à Rouchai, la Sama Papunayo. Parce qu'il y a surpris, on a écouté le chantier, mais chantier, l'hôpital a monné, aux avanors de l'hôpital à 7. L'hôpital de référence dans le quartier 7. Donc, je félicite encore une fois, je ne pas Yazali, la bonne année, Nzamba Pamoulaye. Magamada Osala, Congolais mort Bossana été. Et Nzamba Parotika a été. Vraiment, on a surpris. Et tout comme dans mon thème, il y a aussi la peau, père au sein de bruit. Malem, comment? Tout comme dans mon thème, parce que c'est quoi? Au moins, le quartier, on a quartier 13 à Lelo. Papa, problème, maladie, Zozala. Mutakoma moto boeti nzela pe akomi pe na hôpital ti akufi na nzela mais lelo norme ya boya hôpital boya munene bona kacha quartier 13 en tout cas to betela motolo comme nous vous avez vraiment ba notable ya Njili quartier 13 comme quartier moneti négligé notamment na tonga hôpital na tonga lo na malunga na 13 si mais au moins bango baza basala Nzambe makanisa nengo d'abord tango yaki Nzambe mtapesi yango et aibi pourquoi et l'église absolue de la foi ils allaient église oyo ils ont un témoignage de leur saranateur na ipse genga bi metam sozumiye basute pour ozumiye baté pas aux ali mais en tout cas Congo mo bimezo loba ba témoignage malam parce que lelo basala Nzambe lelo na nzela ba memeli biso lelo pour bandimela yo za passe mais lelo azondimela quand même de la foi et puis mon hôpital à Salango ils ont église ils ont yété les églises des été donc ils ont marqué Moussia ils ont marqué Moussia il y a des exemples à suivre na basali msupe Nzambe balanda penzela ils ont mabete kolanda nzela malamu ya rapé mabete de la foi vraiment félicitations na eloko sa libiso na kata quartier 13 bana quartier 13 na bana Njili na bana Tchango bazala reconnaissant
Ouais, lelo kumanda sainte aux exemple modèle ya jeunesse ya chama en général to ben njili en particulier bato ba marka na njili so batanga côté ya ba artiste batanga bino côté ba comédien baté ba Vemunderi ba Baxi lelo ba de la foi basala nzambe ba de la foi bazali olobani na jeunesse lelo to pena ba oyo bazana na njili bazo espérer to bazo kanza ko bima lokola bino. Oui, beaucoup de courage, mais batambola parce que de la fois ba témoignage moko awuti musika awuti na famille moko pe awuti musika, mais moi je pense jeunesse atambola na obanga nzambe, jeunesse atambola na respecter ba norme ba vie au total kelasi kokenda kelasi lelo be pays na biso lelo kelasi comme la gratuité. Il faut jeunesse etanga kelasi sincère. Kelasi oya fraude ezali kelasi ezangi avenir, kelasi sincère toujours la peine à tout même ba dirigeant mboka ba komisa ba lakisi na biso ba école lelo ba enseignant ba pesa bango niveau pour ba bossa na eloko batali to bengi corruption parce que lelo sur ba mati niveau et ko pesa bango direction ya ko parce que enseignant azali presque mosala nzambe. Enseignant za mutu moko soka sali fraude apesi mona mayele mabe donc azali carrément condamné par nzambe. Jeunesse phase na kondima et jeunesse fatambola na norme parce que lelo vie elengi na weza bomoi or bomoi na kata ya vie soki bomoi na weza otambola na norme eza bomoi moko eza otambola na obanga nzambe voilà. Ouais, pour la œuvre oyo hôpital au pasteur de la foi bazo tonga na njili, qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Ça demande aussi des moyens et pour l'achever qu'est-ce que vous mais moi je pense que la direction mboka bazanga ba direction mususu et soutenir paix mais habiter pour de la foi za moi ndenge tam so ko mona ke mais so la petit ba porte paix ou même konza mboka moi ndenge sunde ya bana kotsa ba dossier te mais nezinga boy pour nga na kosenga na ya kotsa ba dossier akotsa ba dossier ba soutenir ye loke sila mbango pour za pour mboka eli pour mboka oyebi ya za pena mokilité ya za trop matérialiste te za pour mboka je pense sera beti ba porte oh mboka soutenir je pense que soutenir le loka bona minute moké. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'église où il y a zo kambaza visionnaire na ba na nzambe nyonso parce que bon azape na Angola na Rwanda c'est ça na ozainda na France na zo na Angola na olega kuna na sa ba témoignage nanga. OK. Epsinga l'église mo église beza kuna en tout cas sona kei kuna premier dimanche nanga na orchestre tout ça témoignage na biso. Boyemba be. Oui, on a déjà na vuti na chorale na ministère de la voix na epsaki mikolo ya solo moya ali na sa ta 3 ou 4 titres. Et maintenant il y a mbelagi nzambe papa mbelagi nzambe engapi nazali na ile kele nzambe. Bien sûr nazali mosali na été mais ali chantre na kata mokili na ye. Donc c'est ba chance ali ko. Ba chance ali on nzela de wo ina epsaki pasteur ngabi si possible à côté de studio ne ba banzembo wana yozala bien. Il fallait yo kise yangoti. Na yo kisango na usama moi maquette na yo kisango ayoka ba parousi ezali mon âme béni l'éternel ezali mon âme béni l'éternel na maboko ma yezu ezali ba nzembo na yemba na chorale na sala ba pagaille sala pagaille mais sinon hôpital na biso na pesi idéologie faut qu'on va hôpital de la foi si na yemba ba nzembo na to kota na ngo studio te ezali ka ndingo na epiti na ndinga na yo kota makambo yemba miziko to na ya mokili. Sinon, si on a un bel inzé, je pense que vous avez reconnaissance. Vous avez un morceau? Oui, un morceau, il dit Namaboko ma Yesu, Namaboko ma Yesu, Namaboko ma Yesu, Namitungisa lisusu te, Namitungisa lisusu te, Namitungisa lisusu te, Namitungisa lisusu te. Waouh, aïe, nani basela nzambe pasteur de la fanga na osenga ako produire si en tout cas la côté dossier wana na côté dossier wana en tout cas na kolinga soki bimi na teka yango pété et kota kaka bayo kaka liloba wana OK na teka yango te ndenge komaka ke non et kota moi un franc côté mo côté et betaka na l'église mais dans le pasteur de la foi mutunde abimisa yango. Ah d'accord. Je pense que le message n'est commis à yoki yango. Musa nzambe ceux qui au soutenir œuvre ezala
Il y a une évangélisation, mais c'est un évangéliste international. Si. Témoignage des allées, puis les gars, sous merci. Parce qu'à tout le monde, il y a une invitation qui n'a pas du peuple. À tout le monde, il y a moitié. Isaac à cause de la foi, 9e édition. À Tombola Ginga Makasi, na témoignage à Sala Ginga Wana. Parce que Bissou, ils ont reçu un crédit, ils ont reçu un bateau de Ebinzambete, bateau de reconnaître à Nzambete. Mais là, depuis la bandit, Moussala Yaboye, na Odé Sarabana, na Tang Sarabana, en tout cas, na Ebinenge Bassara sacrifice à Mabete. Vous étiez vraiment honoré ces jours-là. Et Boazal, les Kinabino, Azam Hussein Nzambe Oabimina. Moussala Nzambe a reçu le guitare. Bon, alors, mais sinon, Moussala Nzamba a acheté. Pour âge Nzamba et Banrate, alors Moussala Nzamba a acheté. Mais bien, ça, Mondeni, comme on a dit, Mobimi, Nanjili, après Bimé, Zabena Batou, Bim Sapemi, tout c'était, à votre époque, c'était pas facile. Oui. Il faut que Wenge pour s'imposer, Manda chante, et c'est un peu Babia comme ça depuis mon Anjili. Babia, tu es mené dans chorale, il y a une gospel dans le quartier 6 na Louidi. Alors, Bissou, chorale, la Bissou, il y a un mot dans le quartier 3. Babia, tu es mené tu es mené Babia Ti, tu es mené Babia Ti, tu es comme un orchestre, mon Babia Yoka Shop. Ok. Babia Nazar, Batémage, na Ebele, quand de moi, tu es Fofana, il y a un coach na Bissou. Docteur Fofana, on a aussi un Batradi. Il fallait quitter Njili, Bandal, Babake, quartier latin pour Bobima, mais lui il s'est imposé dans Njili Kaka, Makamboupé, Abimsepe Moutou, Bakompe autant à ça vous fait comment? Non, Njili les alliés, quartier Nabiso, ils ont un Pamboli, Njili, ils ont commune à Mapamboli. Parce que si vous avez Njili, vous jouez la mine dans Njili. Si vous avez Njili, vous chantez la mine, le gars va venir sur un test d'alliance. Tu as bipoli. Tozagi na ba Bengali pasteur Bengali lelo dans le quartier 13 pas. Donc en tout cas, Njili les a commune à Mapamboli puis na mona on dirait la commune à Liboso, ya Kishasa ne doba gitambo na mona on dirait commune à Liboso Kishasa pena o eza na makambo za Njili. Au moins lelo ba de la fois bazara libanda wa bazara na Njili. Donc Njili les a na makambo sa ngati. Et oh il y a parlé de Bezaï 9e édition année oyo je crois ba jet ozana na 10e édition soki kozala pena bien nzembo na ngao mambangu pour na ba 10e édition na ya koyema ngwa live parce que photo longola logo wana ya ba musicien mokili ba binzambe te moni na yoka même témoignage ya fait d'agumuda lobaki biso nyonso to ba nzambe te to akala bakisi na moni ba sala nzambe msuba yo to akala bakisi non biloko wana ba de la façon ba meme biso na kolakisa batu ke to ali be kala nzambe to yembela ka nzambe ça est comme personne n'est américain batambo ça le bien donc c'est ni wana comme mingi na Congo ils ont kabula biso mais le de la fois na manda bazo mona comme ça batambo kilibo organiser les pekela nzambe peut-être na poussa les premiers les plans appelés pamboli mais division les hommes mabso mabe c'est bien je pense que le message est commis donc à cause de la foi 10e édition il y a un AGE awa et vous pouvez lancer un message et pour le bible pour l'hôpital oui na bandi 10e édition à cause de la foi mbaloyo na habité pays de peuple na komona moké so mbalo akozwa la biso stade kozala bien kuna pe bakangi te ba activité ça ma bakangi metam sur 10e édition que fongama déjà tant mususu parce que activité ndenge bazo bongisa kuna tam sur na 10e édition ba fongola so ba fongola kozala mieux pour na espace parce que moni pays de peuple tondaki so mbalo yo kozala tam sur x2 et kozala zelo musu ezala pena et puis mbalo yo ngamo na kopesa ba stratégie bengisa bato ba mona lokwa pe ba batan kolote ako bengisa pe frère Kofi Olomide ambosiko ya bongo bengisi omona bato nsu ba opesa na mbote te non ça dit il faut kasi yango moni ba pasteur baza pona rôle wana ya ko rassembler parce que bato opesa na mbote te wana yali motema ya repentance wana ndenge mutakufi wana beaucoup se repentir directement ko yeba ki talangai nazana ngopamba tala ndeko atiki mokili donc apena kotika donc carrément faut que personne ne ngoa pesa kokita pena ça kokita ata liwa mninga été ya bisoté ouais liwa été ya déjà liwa na accident été ya parce que biso de moni mutu accident salami batu nyoso na kata car bakufi ou na kata mai bakufi mais ya biki et jour ndenge wana mabeso azaki na atiki ya bi non nazoni na nzela donc makambo na repentance c'est ça na banzela belé merci Koumou merci et puis na mutu na David Poutou ça vous attends moi une minute à l'antenne à dimanche aux amis parce que on a mon abattra ga makambo ya mais ça va tchepe aux amis pour la lokumu nzambe merci beaucoup
Masi ya Nazarete solo pona yebi ete nasena moyoyo na yo na pasi bitumba na taleli yo na yo ipepe pambonge na simbi se kombo na yo na yo na vilanga na simbi se kondima epa na yo na. Voilà, merci beaucoup wana boyoki Kumu Manda chante azabongo moko ya ba natif ya Njili, moko ya ba notable ya commune ya Njili apprécier abi ye abeta bokoto bisika oyo nyonso ye dazo expliquer kuto atanga na école na avenue oyo wapesika église CFC elongo na le visionnaire Moussa Nzambe le pasteur de la voix bazo ériger hôpital bazo tonga hôpital oyo ya ba norme ya kilelo. Vraiment merci na artiste musicien Manda chante, merci beaucoup à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le révérend pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, na initiative aboué. Merci na bana nyonso ya CFC, bana CFC, ba oya Luanda na Angola, ba oya ya France na elongo na prophète Chavnier Liluzela, ba oya Suisse na mama Esther Baleula, oya Amérique, oya ya Angleterre, partout bozali ba notre père na pesi mino coup de chapeau pour musale zo monana. Nga wabino musakoli rabi mavinga na yaka kotal semno ndengeni musale zo avancer, ndengeni musale zo salema ezarande boye. Musale sa matokomi na niveau oyo bomoni ba maçon bazo tonga e bazo matsesko ba mur ndenge bomoni wana musale zo sa makitoko. Olingo soutenir œuvre oyo, olingo contribuer ko hésiter te benga na ba numéro ya église to po benga na numéro na biso to ko orienter yo pona ko contribuer na édifice oyo. Hôpital oyo sama na Njili ya boezalité na quartier oyo ezalate boko sepela tango ekosila ekobikisa bato pe ba jeune ebele ya secteur oyo bazwa misala à travers initiative oyo papa na biso Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi azui. Merci na bino nyonso bolandi biso lelo tokozala kaka mpona hotel semaine ndeni misala nzambe ezokende ndenge nini misala ya CFC ezo avancer. Merci na ba notre père nyonso, merci na ba na CFC nyonso. Napesi merci pa Gauthier Kele, merci et pa ya Bogo Sanderson, merci lisusu mingi et pa ya David Poutou Neuf Yang balobi bikende bizonga international musalango nakili. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Azabizo Kotozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a un Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Tango
Satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangai akobondela ponangai ponalonga tango nyosoe atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekelingaye nakutinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo poete ozanzambe nakovanda nakombona yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo poete ozanzambe nakutalela siyo atapaselekelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema una yebiete elonga ezalise nayo yawe nakutalela siyo atapaselekelingaye nakokanga masiyo koleye atesengwe tondi motema kuna yebiete na bomo ya moto elonga ezalise nayo yawe elonga ezalise na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekolonga te mpona yebi ete
ya Nazarete solo pona yebi ete na sena moyoyo na yo na pasi bitumba na taleli yo na yo bipepe pambonge na simbise kombo na yo na yo na vilanga na simbise kondima epa na yo na yo ma message confirme oui elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mokanda na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tikotungisa mokonzi mwana sakufi yesu masiya okendaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement halleluya mwana akufaki azongaki na bomoi bien aimé nyonso ayo ekufa soki osimbi kondima na yesu masiya nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois tu verras la gloire de Dieu alléluia yesu masiya le chef et le consommateur de la foi bana CFC bana Codef alléluia bana de la foi TV partout à travers le monde alléluia yesu masiya nazareth total sa kondima liboso na ye po ete elongo na ye nde tobima balongi